innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yangonde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi boye bola ndia journal ya peuple info lingala mbote na bino bisika nyonso tu bozwa mito fongoli basango na biso na ngambo ya présidence fona kotel sabino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé ki mokola mardi 13 septembre na kuna na Nairobi na investiture ya nouveau président William Oyo a gagné ki na ba élection présidentielle kuna na Kenya héritier mapindemi a pesi bino ba détail. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué présence na ye na investiture ya William Samuel Ruto oyo azalaki élu depuis mikolo eleki 5e président ya Kenya. William Ruto a commis officiellement 5e président depuis mardi 13 septembre 2022. Cérémonie ya investiture oyo etie fin na controverse nyonso erinyaki après élection oyo ezalaki vraiment élection moko serré kasi pacifique na pays oyo ya Afrique de l'Est. Atiaki loboko moko na constitution mususu asimbi Bible. Chef de l'État Yasika azali âgé ya 55 ans apretaki serment na stade Kasarani ya Nairobi alobaki boye ngai William Ruto Samuel nazali ko gérer ko batela pe ko défendre constitution ya mboka en tant que président ndenge alobelaki na ba cri de joie elandaki ba vuvuzela pe ambiance ezalaki vraiment électrique. Atandaki loboko epai ya ba opposant pona koloba ke bazali ba ennemi te bango nyonso bazali ba Kenyan. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki parmi une vingtaine ya ba chef d'état pe ya ba gouvernement oyo bazalaki présent parmi 60 000 spectateurs mobimba bazalaki na stade monene ya Nairobi capitale ya Kenya. Cérémonie oyo eye kosukisa décennie ya présidence ya Uhuru Kenyatta oyo aponama kambala ya liboso na 2013 pe mbala ya mibale na 2017.
président sortant azalaki na ba relation kitoko elongo na président de la République démocratique du Congo. Inquiétude toko banga ezalate pamba te ba projet ya coopération entre Nairobi na Kinshasa et Kokoba. Na discours d'investiture na ye William Ruto asitaki mbala mibale RDC pona oyo etali projet monene ya kotonga nzela oyo ekolongwa na este ya RDC tina port Kenyan babengi Mombasa oyo ezali kokende tina océan Indien. Dans ce moment, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, a betaki masolo mokola mardi 13 septembre na professeur Léon Ngandou, ambassadeur de la République démocratique du Congo na Union africaine, encore une fois de plus héritier Mapindim. Premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata, a betaki masolo mardi 13 septembre 2022 et longona professeur Léon Ngandou, ambassadeur de la République démocratique du Congo na Union africaine. Na suka masolo na bango, diplomate congolais a betaki masolo ya visite na ye epai ya professeur André Mbata. Alobi asepeli mingi ndenge bayambi kasi alobi oyebi premier vice-président ya Assemblée nationale azape na mosala ya diplomatie parlementaire. Na tina wana ezali kosenga ba échange et salema elongo na bazali kokamba yango kasi azali premier diplomate to pe président de la République azali ko définir ba axe minene ya diplomatie ya mboka na biso boye na sima na ye ezali bongo vice premier ministre pe ministre ya affaires étrangères oyo azali ko diriger ba corps diplomatique congolais na action quotidienne na ye oyo ezali kotambola tina mokili mobimba masolo elongo na professeur Ngandou esalemaki malamu na premier vice-président ya Assemblée nationale André Mbata eza na logique ya partage d'informations pe ba réalité ya ba enjeu diplomatique oyo République démocratique du Congo ezali kosala face a préciser que esengeli makambo ya concret eyeba na kosalema pamba te RDC aza liboso ba situation ya guerre oyo ezali parrainé epai ba voisin na ye misusu donc esengeli action diplomatique esalema makasi pene ya Union africaine pe na niveau ya ba Nations Unies pe ba instance africaine nyonso pona koyokisa mongongo ya République démocratique du Congo na tina wana nde babetaki masolo elongo na André Mbata boye professeur Léon Ngandou amoni ke intention ezali malamu ya ko réactiver diplomatie parlementaire alobi balobelaki ndenge nini bakozala en harmonie elongo na gouvernement pe instance mosusu ya mboka. Na sima ya 3 mois ya ba vacances parlementaires de jeudi 15 septembre nde ekozala rentrée parlementaire na République démocratique du Congo pour la session ya septembre ekozala essentiellement budgétaire ndenge mobeko etalisi ba précision elongo na héritier Mapindem. Le 15 septembre, kuna na Assemblée nationale, pe na Sénat, ekozala bongo rentrée parlementaire. Après 3 mois ya ba vacances, ba honorable député pe ba sénateur ba kozongela nzela ya mosala na sima ya kopema kotambola bisika na bisika po na kotala ba condition nini population azalaki na yango nde na tina wana ba kokende kopesa biyano oyo nyonso bamonaki pendant ba vacances parlementaires na bango. Bosimba ke session ya septembre ezali session essentiellement budgétaire malgré premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge akokende ko déposer projet ya budget pour na exercice 2023 kasi ekozala pe na ba problème ya ndenge na ndenge ekozala aborder surtout grande sociale oyo ezali ko se préparer na République démocratique du Congo pambate malgré augmentation ya budget kasi population na assiette na ye bazali ko sentir yango te likambo etali problème ya makasi oyo eningisaki débat politique na République démocratique du Congo likambo ya ba imolima ya ba député ekoki pe ko ba malisusu pe likambo etali interpellation ba ministre ya ndenge na ndenge oyo bazali ko satisfaire peuple te na secteur na bango epine problème ya remaniement ya gouvernement ezali pe ko mama bisika na bisika pambate gouvernement esengeli a jouer rôle moko très important pour na kosunga population likambo ya carburant oyo ememaki lisusu crise makasi ça fait 2 semaines lelo et kosenga pe ba précaution eyeba na kozwama na tina wana ba membre ebele ya gouvernement ba kozala interpellé pour la session ya septembre malgré ezali session essentiellement budgétaire kasi ba anje et kozala makasi pambate ezali session ya suka pour na année 2022 boye seni na ngambu na e a prometaki ba opération ya enrôlement pe identité
mortification à la population déjà à partir du mois de décembre. Tobanzi ke ba honorable bango pe ba kotala likambo oyo comment na si réellement fini azali doté na ba moyens conséquents pour na ko démarrer ba opération na déjà na mois de décembre pour na ko lakisa lumière na makambo etali ba élection présidentielle oyo ezali prévu na 2023 na République démocratique du Congo. Na sola primature bosimba ke na séjour na ekuna na Kasai oriental bosengeli koyeba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a visité ki ba différentes infrastructures ya province pe a palpable qui du doigt na multiples réalités pour na kozwa ba solution appropriée bolanda ba détail élément. Ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azali de plus en plus déterminé ya komema ba solution na ba multiples préoccupations socio-économiques oeza soulevé na population ya Kasai oriental tel que ndenge batalisaki ye et pas ba eli ya province oyo. Profitons na séjour na ye na province diamatufère oyo. Chef ya gouvernement a consacré ki journée ya mardi 13 septembre 2022 na descente na ye sur terrain ba installation ya SCPT ya Lukelenge ezalaki constitué na première étape ya visite na ye sur terrain kuna na Mbujimai et pai wapi azalaki accompagné na gouverneur ya province ya Kasai oriental pe quelques personnalités. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alingaki koyeba plus sur na oetali ba question ya matériaux destinés na construction ya ba maison préfabriquée destinée et pas ba militaire ba matériaux entreposés et pas ya société Somibo ba explication claire et pesamaki et pas ya responsable et pas wapi atalisi chef ya gouvernement par rapport ya retard oyo bazwaki pour na matérialisation ya gigantesque projet ya chef de l'état oyo eza ko viser pour na ko doter ba FRDC ba logement digne. Soucié ya komo na situation ya désert anneau pe électricité ya ko s'améliorer na profit ya ba fils pe ba fille ya Kasai oriental. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a parcourir route moko ya 30 km à terre bâtie pour na ko atteindre barrage ya Tiala na village ya Bakwaboa ya ngonde ezali grande satisfaction ya population oyo ba bombaki esengona bango te face liboso ya chef ya ba warrior sur place. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azwaki ba information pour na ba difficulté ya fonctionnement ya barrage hydroélectrique oyo grâce ya appui ya Miba ezali ko desservir cité ya société minière oyo pe grande partie ya ville. Malheureusement important barrage oyo et connaîtra ki lelo ba problème ya fonctionnement à cause ya ba machine. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge bandeko boye bake a visiter ki pe ba installation ya société minière ya Bakwanga Miba na Mokuse oyo kalamingite ba activité nango ekozala relancé. Asala ki pe suivi ya gratuité ya enseignement de base oyo ezali vision ya chef de l'état. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alingaki ko palper effectivité na emoko na Congo profond école conventionnée epe Lukanu nde ezalaki à l'honneur capitalisant visite surprise ya haute hiérarchie ya gouvernement central directeur ya école Monsieur Mukuna Mbuyi a plaidé pour na retraite ya ba enseignant ya établissement pe élargissement ya ba bâtiment na bango na ngambo na ye. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a encouragé ki ba élèves ba abandonner mokolo moko te chemin ya école pamba te ezali ko constituer espoir ya lobby pour na ba responsable ya école ala ki bango ko tenir compte ya desiderata na bango. Kaka masola primature bo retenir que ba confession religieuse pe ba autorité traditionnelle ya Kasai oriental ba saluer ba effort ya gouvernement ya Sama Lukonde na recherche ya kimia pe développement ya République démocratique du Congo. Premier
ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a bouclé qui visite de travail dans la province de Kasai Oriental Mokola mardi 13 septembre 2022 na Bapokwa. Avant ya kore gagné ville province ya Kinshasa na Pokwa na chef ya gouvernement a yokaki ba différentes couches sociales ya population notamment ba confession religieuse, ba autorité traditionnelle, pe ba membre ya fédération ya ba entreprise ya Congo section au Kasai Oriental. Premier ministre Atamaki série ya ba audience na ba délégation ya ba confession religieuse ya Kasai Oriental. Oyo ba kumbamaki et pas ya monseigneur Sylvain Lunienge ba homme de Dieu ba remercier premier ministre pona honneur oyo accordé bango ya kondimaka koyamba bango pona bango. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azali premier ministre ya liboso ya proposer geste oyo na kokomaka na province na bango. Occasion faisant les larrons ba posaki ba problème ya développement ya province na bango pona bango ezali possible elongo na ba effort fourni ya premier ministre pe gouvernement na ye développement et koki kokota pona amélioration ya ba infrastructure de base pona kosala 1000 km et sengeli ko banda na pa moko wana ezalaki réponse ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge pe ba interlocuteur chef ya gouvernement atikali conscient que chantier ezali monene kasi yango ekokoma na suka soki basimbani na maboko. Juste après ba confession religieuse, premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki ba autorité traditionnelle oyo ba saluer ba effort na ye na recherche ya kimia gage ya développement na ba différentes provinces ya République démocratique du Congo. Ba chef coutumier ya Kasai bazali honoré na présence ya premier ministre na province na bango. Ba gardien ya tradition ba profiter pour na ko soumettre na chef ya gouvernement ba desiderata oyo ezali kokule sous forme ya memorandum de batalisaki na chef ya gouvernement. Bosengeli koyeba ke juste après ba différents échanges, premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a regagné qui ville province ya Kinshasa siège ya ba institution ya république. Toujours plus proche, ya babas naye honorable Rigobert Takumunde akitaki dimanche 4 septembre na cité des anciens combattants et pas iwapi akendaki ko sensibiliser bana nyonso ya anciens combattants na likambo etali enrôlement. Ayambamaki lokola Yesu na Jerusalem ye nani honorable Rigobert Takumunde bakiselaka ye yaya ya baleki okita na ye na cité des anciens combattants et pas iwapi ye abotama pe akola bana cité bayambaki ye kitoko na kovanda na bango kobeta masolo bana cité bodo balobi ezande likambo ya mabele mame lokola motolu ya honorable Rigobert Takumunde ekunda makuna bana cité balobi yaya ya baleki cité bodo na yo ekomi ya kobeba surtout école oyo oyebaka mingi na kombo ya liloba école oyo ebimisa bato ya ndenge na ndenge école wana lelo soki okiti kuna otali okoyoka mawa po baban ya malonga ezalaka te bana bafandaka na se école ebebi penza na ndenge ya mukete kosilisa na bango masolo na oyo etali école balekaki na likambo etali courant na cité Baudouin courant ya malonga ezalaka lisusu te depuis miyibi bayiba bakable ti lelo snel ayana nukozongisa yango te surtout na quartier K quartier A na quartier B molili na molili net na kati ya libumu bana cité baza ko vivre na ba condition moko ya bien te e bongo tango honorable Rigobert Takumunde yaya ya baleki bakiselaka ye mwana lukunga ya tongo azwaki maloba lokola ye alalaka te alobi akobeta ba porte nyonso kino courant ekozonga ya malamu na cité des anciens combattants pe
alaki bango que akobeta tour na école iloba pona ko trouver solution na ba problème nyonso ezwami na école wana. Rigobert Takumunde yaya ya baleki asukaki bongo te asensibilizaki bana nyonso tu ya ba ancien combattant pona oyo etali bongo enrôlement. vacances na biso okosala yango wapi ndenge tokosala po tomobilize bato nyonso mpona peke bamona ke yaya baleki mpe aza na bato bato ebele baza nsima na ye eza te bamonaka ngai bazomona elongi na nsima te eza na wana tokende na bitumba soda so ake bitumba azobunda yebiki bandeko mosusu mpe bana nsima ntango otuna ntana buba baza te soda ya baosanja po atumi eza te nanga napunda okili ozomona te na ngiki le jour la nga na telemi nazoloba batala peke bato bazali ebele mutu amutoi badongo na wana bato combien 50 200 300 aye na bato mobilisation zango makasi tosali mwa boutique mwa kitoko mingi. Compagnie africaine d'aviation CAA a présenté l'avion Airbus mibale mobimba A330 oyo eza na capacité à plus de 300 places. Bona na baleta elongo na Michael Bustoto. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambo la koko di koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai ke côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. L'enseignement au Simba qui est école chrétienne Les Rochers, baza koko ba toujours pour na ba inscription ya année scolaire 2022-2023 kuta école Les Rochers yango ezwami na 10e rue industrielle kuna na commune ya Limete ndenge Nathalie Kaila kapenda talisi. Pour la inscription il y a 2022-2023 école chrétienne Le Rocher bafongoli ba porte pour la inscription yango ezali ya ofele pour na ko permettre bana bazala bongo na accès à éducation moko ya qualité école chrétienne Les Rochers ezali 4 moko agréable pe dynamique pour l'encadrement ya bana na bino oyo ekosala ke avenir ezala bongo très rassuré lokola na direction ya crèche kuna bazali koyamba ya bana ya moins de 2 ans c'est-à-dire ko banda na 9 mois na maternelle de 3 ans à 5 ans éducation de base et bandi bongo na 6 ans ti na 13 ans
bafilière oyo ezali mibale, anglophone pe francophone. Ya kosamba kutu eza te. Awa ba matériel didactique ezali ya kafu pona ko permettre na bana na bino s'adapter na ndenge moko ya malamu. Rien ya ko envier na ba oyo bavandi na mikili ya poto. École chrétienne Les Rochers eye penza pona formation ya bana ezali parmi ba meilleure école na kati ya Afrique. Bozwango na commune ya Limete, particulièrement na 10e rue industrielle numéro 22C. Inscription ezali à Ofele, tolobi bien ezali à Ofele. Au niveau des inscriptions de la nouvelle année scolaire 2022-2023, la différence est que nos inscriptions sont totalement gratuites. Elles sont gratuites, pourquoi? Parce que nous tenons à ce que tous les parents et tous les enfants accèdent normalement à la bonne éducation. École chrétienne Les Rochers ezali kozela bino bokende kokomisa bana na bino pamba te ba place ezali vraiment limité. Kuna bokukuta ba conditions nyonso oyo ezali pona formation ya l'élite congolaise. École chrétienne Les Rochers, l'éducation qui fait la différence. Potifa pe ezali potopoto ya kitoko ekipe H2 za la mukolo to mona bino nyonso bosengeli komela yango. Stéphane Skandi. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Potifa. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na ngali kamni mo ezole la makasi bo ezolo kanti na balabala. Yeka boye ali ana pasi mwana oyo. Mwana ko ali ala pasi te. Est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye aliaka kaka Potifa. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria aliaka kaka Potifa. Butala ekole linai. Potifa kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Potifa. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto Potifa. Bina kuna chimakate. Aha! Bitson yo toko bina dansa ba bébé. Toke baya bayango chante kitoko nzoto makachi. Mboka mobimba. Echite ingiyo. Ha! Potifa potopoto kitoko pona ba bébé pro. Nelema onde pe 50 na boucle journal ya peuple bon peuple merci mingi na Nathalie Kaila Kapenda oya kumbelaki édition na sima caméra tozalaki bongo na Francis Konza loko ka azaki assisté et pas ya Alain Boala journal ezalaki monté et pas ya Christian Kangebe ni pas ya Pipe ezalaki supervisé et pas na moko rite mapine mbande ko botika malamu ngala bino tokutel moko na lobi au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme le lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme
ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te. USB na pointe pour le chargement ba téléphone, tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame, pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges, classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.